Botie kozala ya nani Augustin Kabouya, Mwana Bouté, AK70. C'est lui qui gère au quotidien les partis au pouvoir. Désormais, enfin, ma carte de membre. Il y a UDPS très bientôt disponible. Tindika Yalelo. Bon week-end à tout le monde. Salutations très spéciales à vous tous et à vous toutes. From Papi Kamwasi Chilombo, les conseillers indépendants autoproclamés Nanko, sans ordonnance et sans salaire, toujours dans les soucis de soutenir le chef de l'État, Fachi Beto Mfumu Waditunga. Welcome, bienvenue, Boya Malamu, na tindika ya lelo, ngai na bino fara, bo sepela deja, bo bengana bana, oyo bachaka makelele, bo kangela bango na chambre, tiela bango Nintendo, bola na tindika, bo sepela. À la une, Augustin Kabouya, égal à lui-même, oyo batu nyonso boyo kaki, batila qui est limite, que à cause de le 10 mai oyo na poste ya secrétaire général. Nanya Longwe, Nanya Tikali. Son Excellence Nana Manouanina Kiumba réclamé en Ituri. Bana Ituri balobi, pourquoi Azako kende partout na Ituri Azokomati. Cantine militaire. Chers internautes, Bukanga Lonzo a largué les sous bas plan damage koti na Kanchachi, damage koti na Kalufungula, ba policier, na ba militaire, faites bandi. Bonne année et c'est bandi. Boyo kili solo, ya Adolphe Muzitu, ye abandi ko senga na ye divorce. Na frère Martin, alobina ye union sacrée. Aya toyati. Et enfin, comme la politique c'est une toto globo, au nom de son excellence Nana Manouanina Kiumba, oyo azako betali solo ya cohésion la unité nationale, toko meka ko pesa conseil na Seleyo Scram na Robino Mundibu. Ndetoko boucler émission à l'élo. Chers internautes, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro. Toujours avec Chilombo, Kamwasi Chilombo. Balobaki Augustin Kabouya Akwei. Balobaki AK70, le 10 oyo, maman na marche, c'est déjà passé, hein? Le 10 mai. Fotika ebonga na ye, ya secrétaire général. Ngana ebisaki bango. Augustin Kabouya, secrétaire général, ya opposition, to ya pouvoir. Ba secrétaire général nyonso balongwaki. Izalaki pe na cadre ya opposition. Izalaki à l'époque ya opposition. Maintenant, makambo changé. Autre temps, autre mœurs. Ngala koloba mingi te lelo, ba image, muto kosala bino plaisir. Bon zapete, bolanda nyonso olere balancer sikoyo. Et après, na suka ya reportage oyo, na koloba lisusu, bolanda nga na bokebi nyonso. Parce que c'est lui qui a l'information, a le pouvoir, dit-on. Chers internautes, sans plus tarder, botala vidéo oyo, n'a pas proposé bino. Na okata ngote, eza mobimba. Tout y est. Mutu na mutu, ako se retrouver, mutu na mutu, ako zwa moins élément. Na katia vidéo oyo la bino. Sans plus tarder, chers internautes, regardez, et puis on se retrouve tout juste après. Suivez. Deo. Wa.
Bozonga. Voilà, toujours à Kinshasa de l'eau, donc Mandara tombé comme d'habitude, avec l'océan. Mananina Kiumba, Moulonge Chua Kalasa. Fumubuku. Fumubuku. Donc, mais si vous avez marche salami seja longwe, vous avez bolongwe musala non? Tu as un jour J plus 1. Bamouké donc les séjours du Sekabouya du Banga. Donc les Banga à 70 donc papa Oumela na ngwende mutako simbo ate. Biso mabolongo ya na 7 au samela nzambe pote. To simba mokonzi mukolo Yesu Kristo ko ya. Yo bien que ça musapi. Que ça musapi chamutu. Nazo sobe da musapi na sai commande. Tozo bakisa e musapi, tozo ko bakisa musapi. Parce que le baki to kolongwa les 10. Mais le jour J plus 1. Au monde na commenter. Tozo bakisa musapi. Ngamoko na fa la place na melo bofo. Nazo melo bofo. Na kata jet. Ouais, la carte jet effectivement la carte jet na melo bofo. Na melo bofo la carte na. Juridique. Rien à dire quoi. Donc, mon Moussala est Salemi. Donc, Pachi Béton a admis partout. Bis l'autre, on a causé ça qui m'a quitté les wana Wende, on a causé voilà les 10. Mais les 10, c'est les autres commis jour J plus 1. Donc, si les lots avant de Kimia veut dire à travailler qui toque, on veut dire le gouverneur Mion, le candidat gouverneur se présente qui va éli. Veut dire oh wana bilan ya oh wana ezali négatif ya biso banda to banda ezaka positif. Donc félicitations na mama na mama na pona mosala sali Équateur tombé donc rien à dire quoi yo moko moni ozalaki sur place bato bazolela bazoyemba do bazelaka arrivé à Fachi donc messager asa kitaki sikoyo mokonzi ya mboka ye moko kala mingi mpe azokita donc avec un partenaire idéologie. Ok, conseiller bilan ya tournée donc Mbandaka. Ouais. Bonjour, merci. Je remercie Nzamboka. Je permettre que Madame la ministre prenne le président de la République et toute son équipe. Plus près. Toya Mbandaka pour la Moussala. Moussala l'équipe bilan et l'équipe c'est largement positif. Donc même des éclats il y a habitat à Mbandaka. Oh, comme vous ne savez pas à mon mais oui, Kobo s'en a pété la hiérarchie du parti qui fait un très grand boulot ici. Là, je vois directement les tout puissants secrétaires généraux. Allons, moi, non, le tout puissant secrétaire général, les voulous de l'IDPS. Augustin Kabouya. Moi, on a dit chef de l'État. Jour J plus 1. Le lendemain, on a jour J plus 1. Mon bâton, l'obaloba, ça la salle à rien. On s'en parle, tu es banni. Je ne sais pas pourquoi, parce que le coup d'IDPS s'est implanté avant. Nous allons qui la base, comme d'habitude, toujours, pour les gens de Makila. Nous allons qui n'a tout prêt. À ça, l'équipe la base. Donc l'équipe bien, l'équipe bien. L'autre zonga, tu peux pas monter pour Congo ça mounene. Il faut qu'il y ait des parties au chef à Roleka. Au bout de moto qui est le quoi éclairé. La personne merci à excellence la ministre après le président de la République, Maman Nana Manouanina, autrement appelé Fumubuku, océan. Bien que Batouba le but aussi Mbikisi. Mais ça n'a pas quitté, ça a biloko ya mentor et kita. Il y a un milimo, il y a Etienne Tshisekedi, tout autant pour la rango. Donc plein d'exemples mais ça n'a pas mis tout ça la bangote. Et puis il faut y avoir un discours. Ah bah comme manager comprendre que bah Mba ministre mais bah Mba ministre est tout près, proche. Près du président de la République, rien qu'avec langage, au senti pendant que nos mamans ont Fumubuku, du Tezo Sala. Donc partout au l'équipe, ma solo est pour qui toque. Maintenant, Tozonga pour la beauté
Merci. Bon accueil. Apesi. Merci Yayambo. Nakolo Nzambe. Oyo abateli biso. Oyo abongisaki ke mokolo lelo tokokutana awa na kati ya Mbandaka. Napesi lisusu merci epai ya mokonzi ya mboka. Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oye alati souci ya kokota likambo ya mboka na ye bakwen nyonso ba province nyonso yango bomoni biso tozokita terrain pamba te oye azotinda totia maboko totala tolata souci ya kobongisa mboka na biso. Son Excellence Jean-Michel Samalukonde, chef de gouvernement. Boye pe alati vision pe souci ya mokonzi ya mboka. Pe azotinda biso azolembate poto sala musala lolenge mosusu. Merci lisusu na bakonzi nyonso ya province ya Mbandaka. Notabilité. Ba papa, ba mama bilenge. Potomoni ndenge boyambi biso kouta bisika tokiti na aéroport ti awa eza musika nakanisi 7 km ou plus mais ozalaki ebele totamboli mwa moke makolo olandi ti kati na oyo esika elakisi ke bosepeli komona biso elakisi ke boyambi biso malamu napesi bino lisusu merci pour l'accueil. Toye kosala nini kati na o esika pona nini totiki ba bureau tomati ba avion tokiti awa toye kokokisa posa ya mokonzi ya mboka tosolola na population tokosolola pe na notabilité nyonso tokosolola pe na ba universitaire bongo tozoya kosolola mpona nini na bakana nyonso lisolo na biso eza na cause eza na ebandeli oyebi ke kobanda mokonzi ya mboka azwaki ebonga amonaki oyo biso nyonso tomonaka baprovince ebele toza na bainfrastructure te toza na banzela malamu te tozali na lotiliki te tozali na mai te bana na biso ebele bazotanga kelasi te bango mpe batangaki basilisi misala eza te totali lisusu ke bachaine bakulutu bato ebele baza instrumentalize basi babulukisi biso makanisi ole tokanisa mpo na mboka toza mingi na badistraction. Eske na situation lolengo oyo mboka ekoki kobonga ntango ya moni boye alobi ete mboka oyo mpo ebonga esengeli na biso kokende pa bandeko na biso kosolola na bandeko na biso korapele kokonscientize bandeko na biso ke soki totiki président ye moko tokangi maboko tobandi kotala kaka ye abongisa Congo na monene nango oyo eska kokoka c'est bon yango alobi ke aza na posa ya mutu nyonso mutu nyonso aparticipe atia loboko po ensemble totonga mboka na biso po soki tozeli mutu aya kobongisela biso tokozela ebele pour preuve toyamba bapa ebele toyamba bato ya ndenge na ndenge eske mboka ebonga soki tolobi mboka ebonga te mpo na banani
mabe ezalaki tolimbisana toza bana ya ekolo moko toza bana ya tata moko oyo eza mabele na biso toza na mboka mosusu te oyo tokozala lese apart mboka na biso. Merci beaucoup. Botali vidéo certainement bosepeli nango mutula mutazui quelque chose parce que makamoleki est belé na katiwa. Chers internautes, son excellence Nana Manoina Kiumba Mfumubuku Mulonge Shiwa Kalasa, professeur des universités Océan, réclamé en Ituri et c'est commis na batoi ya mokonzi ya mboka yende ya desidaka pona ba déplacement ya son excellence Nana Manoina parce que ministère ou ministre près le président et dépendaka la présidence de la République. Donc, bana Ituri sangwe komi au moment opportun, soki ko zala bongo mokonzambo kapesi accord bokomona manuani na mfumubuku mulongeshi wa kalasa azokitela bino na Ituri. Donc, bon se préparer déjà na esprit ya bien. Basoda basepeli vidéo na salango awa ezala bakombo batu bakwe ko porter chaîne plainte yango na balancer amuti feti na kan church feti na kan lufungula ba policier ba militaire bazui biloko na bango bukanga lonzo avec 25 000 francs congolais oza déjà na sac na ya fufu oza na sac na ya masango soko bakse pe 18 000 ozina semoule oye uti na bukanga lonzo donc bio ya kosakana te et te ko la ba sachet ba finaki na Chine soki wapi te donc bonne année et bani na bakam. Chers internautes, est-ce qu'il y a eu réellement divorce entre Muzitu na frère Martin et Talibango? Mais ngana ba information ngana ba source nga na yokaki déjà Adolo Fino bokilo nga abana ko négocier déjà intégration na ina kati ya union sacrée. Tala ceux qui sont méchants na komona moi eloko faut la kati Tshisekedi pour résister. Soko mesala komona moi eloko moi de la part moi ne fiski Sikoyo, ekomi ya mobulu ezalaka pasi yango mona ba konzilingi ba kufa avant soka longi na musala yango mona ba basala politique balinga ko quitter politique te pour attendre en dernière minute okoza moi eloko o respirer lisusu. Voilà Adolo bino bolobi nini Adolofino aya na union sacrée to ayati bolobi nini ngala olobati. Et enfin, au nom de son excellence Nana Manouani na Kiumba, comme dans le début de l'émission, l'introduction, que la politique est une toto globale, na comme ya Nana Manouani na pesa ba musicien mi balé conseil. Il s'agit à Céléos Kram Narobino Mundibu. Je crois que l'attente aux alentours de temps, il y a une réconciliation. Nous avons un voyage, c'est lié à la cohésion de l'unité nationale. Kozongi sa bolingo, kozongi sa bondeko. Nana ndima ki kofi olobine bako sona wazekwa. Boyoka ba propos ya wazekwa ke bakosolola kofi mokolo nzambe na satan bakosolola. Nzambe na satan basololi te, mais bango basololi. Gwenge dans son ensemble bango wana basangani. Donc ce n'est plus le moment c'est le yoskram na Robino Mundibu boko na niveau ya kofingana et puis makamabilamba. Pe ba griffe bozo tanga baza ba congolais te bozo pesa ba couturier ya libanda mbongo bilamba bozo lata ya bisoti elamba eza nango rien
ezalien kazaka oyo pe da griffé oyo bozomona mais toke nango wapi eza griffé toke nango wapi ezaka pona ko bomba bolumbu yesili ozala moins élégant ozala présentable na miso abato c'est fini c'est Léo oza mukolo Robino atosala musala na ye mwana bato ya soda pe ya sonam colonel Akelembi tozalaka na matanga wana na kitambo. Chers internautes, nazo pesa bango conseil na kombo ya Nana Manwanina. C'est Léo tika Robino atosala musique na ye, azala orchestre na ye, Vandi azali leader. Azapela succès. Et puis Robino Mundibu auti koleka na TV5. Bato seka français na ye. Mais c'était encouragé. Timu ki le rokufa, ba musicien belé ba koleka na plateau anati. Ya lobby, yo lobby. Nazo ba yo lobby te c'est Léo te. Donc ça sera conseil général. Donc c'est Léo tika Robino azana tanaye, azosa la succès na ye. Yoza Mukolo, on se comportait comme tel. Et ça ne sert à rien. C'est déjà passé. Bon, t'as le temps. Tant et combien de réconciliation. Kofi nana et foutakati. Kobunda et foutakati. Koswana et foutakati. Bobé tande musique. Nani a un succès leloyo. Entre Léo na Robino. Banani bazo bina musique na ye. Alors, il y a un autre besoin. C'est Léo ce qu'on lingi, c'est la concurrence loyale. Kota la studio, ça l'album, ça la danse, ça la banzembo, batuba yemba, batuba bina, et permettre aussi la voyage. Robino, je crois, dans la tanaye, asa ko beta, ba danse naye, batuba ko bina, asa parmi ma miliciens, bazan un succès. Concurrence est à un niveau wana. Kofi na ba parenté, bilamba o ezarien, coton. Ezarien. En tout cas, au nom de son excellence Nana Manwanina pour la cadre de la cohésion et l'unité nationale, où ils ont touché ba couche nyonso. Na sengi cesser les feux entre Robino Mundibu na Léo Scram. Bobé dans la musique. Botika biloko wa les angatina. Et vous m'abino nulle part. Faut que vous allez en et monsieur Sili. Na ko rappeler bino lisusu. Je crois que vous en bana. C'est Léo. Tala mapasa. Marc Andy na Marc Olivier. Bata tata na bango azo swana na ndeko na ye Robino Mundibu. Bana baligio beta Zenit. Obeta Olympia. Bon Olympia na Zenit na kofinga. Wana ozo disque d'or ningini. Disque d'or ya mafinga. Ezala raté. Nalimwe. Bon week-end à tout le monde. Mama,